Oui, le plaisir pour moi de savoir, très nombreux à suivre. Toujours c'est El News TV, mon pépé Asika, de Christelle Larose, Mamourani de la presse congolaise. Merci Nabino Sobozaki et Belé, Bozara toujours ébélé pour Nolanda Biso, de partout dans le monde entier. Lokande Tolak Sabino Botosa Bongo, Narampo Mouchi, Ermax Sungabiso de na image de Bomona Simana, Tozo Dea, Moto et Papa Lutumba Lobaki. Mokola okufa bazwa mutune basa nango monument binomo bomona ki yango bakaki pebeta makasi. Merci vraiment Tobi pe à son âme na famille na topesi mes condoléances s'il vous plaît na famille nae mobimba oyo ba perdre ye, donc un grand artiste Mboka na biso, donc te ko rendre hommage journée bandi lelo ti mukolo bakoya na corps na ye, donc biso to lela na kin toujours pour na ko honorer na manzebo kitoko oyo apesaki biso, donc na ba œuvre na ye oyo apesaki biso na ba kamune kitoko ba message fort otomande kozwa mingi toujours na mboka na biso. Donc merci na bino nyonso bozala branché bozwa ba première, parce que là lelo ezali première journée otobandi veillé na biso tokolo ba veillé mortuel na biso na Kinshasa tobandi yango lelo. Merci na bino nyonso, merci à Air Max, merci à Gola Mayala. On se retrouve juste après Tozoa moi ba image et puis lobby kuna tobana wala ksabino mikolo nyonso. Donc ndegeni ba événement ezako évoluer à wana Kinshasa, comme on est en train de
moi va témoignage no Nino Kopé ça va na poto ba sota la déjà na minute. Ben je pense que on a eu comme membre et collectif des artistes et culturels. Oyo est une initiative ya ko honorer Papa Lutumba azali baoba ya munene azali monument ya munene. Tango azalaki vivant asengaki biso mokola kokufa tolela ye malamu. Yango collectif des artistes et culturels à Congo, tozui initiative wana tozui likanisi ya ko rendre ye hommage na ko organiser messe moko awa esika buste na ye ezali poto honorer mémoire ya Papa Lutumba azali mutamunene. Je retiens loko moko na Papa Lutumba. Je me souviens que la production qui bana hockey na théâtre de verdure abisenga likamoko ndomba Simona nangai nazotikela bino mokili oyo na tango na biso mabe ezalaki kasi na génération na bino oyo mabe eleki makasi bobongisa maloba wana etutanga makasi na kata motema et je pense que lelo jeunesse toza na devoir moko tobongisa mokili oyo. Voilà un peu ce que je retiens na Papa Lutumba. Donc voilà, toza pena coordonnateur général na biso qui est Paul Leperque, qui est bien sûr le cordon du collectif des artistes et culturels congolais. Est-ce que honorable souvenir pour Papa Lutumba? Mais déjà c'est un grand monument, c'est un grand penseur, un grand poète, un grand artiste. Obi artiste a le rôle de prophète. Alors bagi na bisoni que bokola okufa kake robeta. Bomolai ndenge ba kake betaki. Donc c'est un prophète et je pense que aussi ngalelo na gouvernement congolais ba kokanisa ba artiste du vivant na biso ba c'est la terre to kufa pour ba comment organiser les biso ba activité minene omoni activité oyo gouvernement pesi même pas 1 cas gouvernement pesi $0 to selango biso moko to yebi mama gouvernement ekomara mebele mbongo ekobima ministre azona mbongo na ye tel azwa soki mbongo na ye donc on s'est dit que tu organiser événement oyo biso moko sans frais à l'état to bengi ba master ba sungi biso a PC écran LED ou a PC matériel bref de cotiser et nous avons organisé cet événement ici et le vendredi prochain donc organiser messe moko na place d'artistes pour honorer Maître Liolo. Voilà. OK, merci beaucoup. Paul Samedi alelo
kioko kene nalinga kingano toka bona kala lelo yo ekosio na bonela kio mingi ebonga kio yo kelanga kala lelo yo komi kunyoko ngana sina bali na bonela kio mingi na loba kiseli loba moko biso bikongenga na misongo unite sango esalinga pasi balobinga maboko makasi babosani bapasi na bonela yo nazwa sinelete yo kaka bashoka fololo na loboko kende na lilita ya tata osenga bolimbisi oboya kikoyoka maloba baye soki bongo ebosani bandeko topesani foto zoto mobime kofuta o foto ya bongo mpongi na kiti ya matanga bandeko ntoto ndambo epai bakoyemba o epai sima ombasi ya o mopepe mwapoko mwamoyi mwa ebale nasengi ememelanga olosambo na ngai epai gabe yapati Ambroise élégantissimo kama mkwama abet lelo yo wana okomi na mpasi nga nazangi kuya na bikisa yo ata mpe lokola tokambwana nakolinga te